pichu to tala bino na bilili na César Loboko bobini kitoko to sepeli mais Jeff Efonge Savané le pichu bolongwe quartier la terre balabala nyonso pari okoleka balongwe bolongwe nini pona nini bafuti bino te obeti Bercy tomoni mais bolongwe nini eloko nini esangi bolongwe na bino système oza mibale te ezala mo nzela mbila bakata yango biendi yango ekolaki bakata ngini babranche aespiraki ngini mabe po nzambela so kata yango bakata ngini babranche siko nde pikoli yango bayoka tourne yango mpe ekatani so bavala beti so batoki badanse kaka bacontinue tourne mais soki nakoexplike kenga mpena ntina biso tolongoli parce que omonike biso so obonga biso so obonga aka tobeti concert te aka tofai sorti ya mouvement te botala bien balashima tosali boye po baleki na biso batekeli na mouvement nepa tato mosusu vraiment tato mosusu azongisa bango bien na kini po biso tolongeli mpona kanda bo bapeti wana bazonga bien poso bazongi bien nde ezala mawa tro po ntango biso toto mosusu basoni nde biso tolongwe bapatika nasala effort po naokisa bango soni donc wana bazonga bien biso ezali plaisir na biso parce que rikomi ayebi quand même kileki nazala na kote une fois azonga vrai alors ngai te na longwe na longwe ngana parce que ngai vraiment natiki poto pendant une année nayeki kose sacrifier na Kinshasa parce que naza esclave ya musique naza esclave ya motu te ya musique donc nakendaki mpo na musique une année nakomi awa tobeti na Bercy vraiment tovérifiaki contrat ya Bercy chaque musicien avait droit à 20 000 francs français je dis bien 20 000 francs français alors aza koose vraiment nayebi bien koose kopesa Jeff Efonge 3 000 francs français mpona sala nango nini bongo 17 000 francs français amba sala nango nini antala bongo bazoki baya mio yeka mpe mosusu ato bakolokosa mbongo bonio ngubomanga nazala yo Jeff Efonge nazala mikanda oyo ekolakisaki Jeff Efonge na Kisasa ozwaka 45 000 francs congolais eza na valeur ya 10 000 francs français kokosa biso te loba vérité po mikande yali alors bantika bamosusu batangaka na regretaka ntango bagangaka na ta intellectuel 45 000 francs congolais wana ezalaki mpona problème moko ezonga na Kisasa alors problème wana esengaki mbongo wana nde ebima ezalaki mbongo bapesaki ngai te ezalaki droit na ye parce que tiamekaki na Kinshasa azalaki responsable na ngai donc azalaki problème moko oyo ke baseur na ngai baza na Kinshasa bakendaki mpa na ye epi baobligeaki ye bamenasaki ye po abimisa mbongo wana baobimisa yango te yango abimisaki yango epuis baseur na ngai basalaki papier po mbongo wana ebima ebimaki na matata. Et Dieu merci na bimi ngai na beti Bercy na sala succès ko likai ko bana bano sa basina bakate ba chimiste na bakati nga basengele na sala banzulu ko ba manza basi ouais c'est ça mais Jeff Efonge on biso 45 000 francs congolais ezalaki mpona problème ozwaki mais na se ya mukanda oyo nga na utaki kotanga po eza kamera ezoloba vérité ezolakisa bilili ya solo na mukanda na bakomaki ke eza sous contrat na yo posa na podium na Bercy. Mais le monteur ce type, mais toi ça va pas. mais ça va pas, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas du tout possible, c'est pas du tout possible, c'est pas. Jeff nié que ezalaki pour la contrater à Bercy. Comment si vous connaissez le reporter plainte dans la commission de travail, un main étranger dans mon paya. Ni fiche de paie ils ont raté et puis vraiment on a qui on a sans visa alors on va de raison continue il fait gaffe hein? Je te dis bien fais gaffe ça venait de Pichu ndele moko lokola ça venait de Pichu grand attaquant na quartier la terre international lelo longwe mais na cadre ya
kotambola koluka vérité naza pe na mikanda oyo ekolobake Savané exigaki avant amata na podium 7500 francs français ozwaki yango na maboko. Mais lelo na balabala Paris toyoki yango ke Savané utu bapesi 200 francs bapesi 2000 nini toza na posa ya vérité Savané de budget. Merci Ndongo, on il va se poser la question. On dit, moi, c'est moi. Mon Dieu, moi, tout le monde ma femme. Tout le femme aussi, la parole. Quand on a dit, on a roulé la balle, on est dans danger. Oh, cette fille, vraiment, franchement, elle est très belle. Et oh, moi, c'est combien. Mais il faut aussi que nous balions aussi dans la boue. Sur la boue, si bana kaka. Comme on est dans les feux, on est dans serpillère. Et on est dans le banda, si on l'a dit dans le moment. Mais avant, on a parlé, on l'a dit dans le moment. Le nom de Balinga, Tato Moussous. Quand on a la bande, on va ah. Et puis, tu peux venir. Nous avons tous ces histoires dans la cime. Pour passer, et ça reflète à présent. Nous sommes là pour cette vérité. Il y a cette vérité. Le nom, opinion, le voyez pas. Viens dans la popoli pratique. Amabe, à Sana Tato Moussou, combien d'années? Vraiment. Do à Congo. À Sana Bakoukou, Baniva, sans inverse. Aza motomabe to motomalam. Negonanga Blanchard. Oh lelo. Negonanga kini déjà genre chef d'orchestre na biso. AGB. Asala trop. Maman souris babe rebelle. Suzuki. Suzuki 4x4. Deuxième fois yo. Et ça la tempo que on a traité la thème toujours à qui la traité donc on va puissante quoi. Suzuki. Ah ma bé, mana témoin on la page passeport. Ah vraiment. Ba oublie bon là parce que ma bé. Ata ba masa na biso ya ngambo. O ba lungogi ya avant biso o ba kenda na bango sa ba fongi ko na bango. Ba ma bé. Amaka. Alors na tike libino. Bolingolanga. Maramuto on est dans le passé. On a on se retrouve des leçons. Alors avant on a piège. Madame Ngala bi mona baba. Oui. Na bona ko na piège baninga. Mais bino moko bolingola. Ce qui ngam na zamabe, to yimu to zamabe. Il a des points avec tout le monde. Chérie, encore un mot, je suis con.